soutenez-nous bandeko sur la voix du peuple. Lelo na meme bio sujet kitoko ya malamu o jamais zala kaka na voix du peuple. Donc sujet na biso kandi to baba sujet boye bazui wapi kaka na voix du peuple. Parce que biso to makila ba champion nyos to sala ka ekela kaliboso. Sujet biso les accueille ya ba femme mariée. Est-ce que femme mariée akoko vivre akoko banda ko tambola na ba camarade o ba balate? Est-ce que femme mariée akoko zape na ba muziki? Si je n'anga yangwana en tout cas to ko meka ko tuna bato ko tambusa micro na biso poto meka ko tuna bato est-ce que eza mabeto malamu après mutu na mutu a rejoindre idée na to la démission. Merci. Merci beaucoup toujours compter toujours na sujet na biso nazana papa nanga pembeni yene muta ko meka ko betela biso masolo eza mabete to mala moi salibala ata mwana ba fi oyo ya ba célibataire ba fi ba balate. Bonjour papa. Bonjour mamie. Kombo nani? Guillaume Mausa. Papa nangai est-ce que za mabe to mala moi salibala ata mwana ba fi o ba balate et puis azana makambo ya ba muziki pona yo za mabe to malamu? Non, moi salibala à cause na musicité puis à mabe à cause quand même balate parce que soit faible d'esprit à cause toujours emporter na bavana na bango na sens ni bango za la kaneti moi ça nazana coin hier ala mbela mobali na ye abimi na ye ake ko ake na ye po musique mo beko za la lobby ozo vana temps akipe na foyer na ye te donc moi salibala il faut azala kaka na mobali na ye azana ba camarade babala et izala bon quoi. Papa to moni na alliance lelo mwasi na yo akomi kota mwana ba camarade o bayeba na ki banda kala akomi ko bima na bango et puis akona makama musique pona yo ko agir ndeni? Non ngala na première réaction soit yebsanga que azuba to musique ngana roboya parce que normalement on a d'unité parce que na ba musique bamba musique qui ça souvent ezali ba makamoko eza biloko moko bakamona na trop niveau ya ba musique ya Kinshasa ya trop bas ba paloba plus comme masanga ba n'importe quoi donc on a tolérer vraiment que moi si à s'adhérer na ba musique wana eza propre. Papa nanga basi mususu to mona bango bazaka ba têtu lelo vraiment o imposer moi si no te moi si wana donc ya zo imposer nga fena sala kaka nga fena sa pona moi si wana oko sala na nini? Pona moi si soki moi ça dali teti non au télé mise en garde ici une fois, deux fois, trois fois, tant on a peut-être ba parrain au proposer bango disons pesi bango ndeni ya lobai ke yo pixa ki ya linga ki te linga sala ngo so ke do continuer au tinde congé pa na bango au pesi moi congé ba fana ti soko changer nde oyo zonga libala. Merci beaucoup papa. Moi conseil pour na ba femme mariée au batambola na ba célibataire na ba fille au ba balate et puis basala kama musique. Moi conseil pour na bango. Conseil zalika soki moi si libala bali il faut zala sous ordre mobali na yo. Il faut osala ndenge mobanda lingi au se conduire quoi yo ko landa sous batalibanda parce que ils a propre ça veut dire baso babala boza vraiment la différence parce que différence de fait zana baso babali teno babali baso babali il faut bo zala exemplaire donc disons tant on nous a au bal en alliance surtout en alliance il faut se comporter mais tant que madame une femme mariée différence on fait à la peau et puis ça baninga sous peau sapé ya roya na likamwa libala quoi et bo ba o ba saba mozi o ba sala ba musique wa saba musique so eza bango na bango ba tuna baby bango na bango c'est bon ba sala ba continuer mais baby que moi si suka ara na posa za nanda kwa libala age to bandi ko kola moi si suka balita komaka déjà sozo milaka ba masanga o balito na via libanda o ko changer soko changer te suka dans mon client mo ke so résultat quoi donc il faut bo changer bo s'adhérer na ba groupe bato bazo bala po ça la c'est bon. Merci beaucoup papa nanga moi ba dédicacer ça moi bien. Dédicace ouais na dédié nous moi si nanga Jolene Mausa na dédié mon colonel Bentoy na dédié Doudou Mausa Léa Mausa Desi Mausa na Londres. Toujours compter toujours na sujet na biso nazana papa nanga pemeli. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Reda Omar. Reda yebisa biso. Est-ce que eza normal moi seul bala ata mona ba camarade ba bala te et puis azana makama musique? Te alongo mabete musique ezalongo mabete musique dans ba contexte belé. Nous soko ki ne musique na ndenge moi bien. Mais moi seul bala. Eza un problème te moi son bala so ki ne musique. Eza un problème te mo bala pas ki ne musique. Oh papa. Kasi ma musique ngo za ndeni.
quand tu écoutes on est déjà musique. Oh, parce que yo moi sinon libala penza ko asa la musique la ba fille ba balate. Yo pe ki musique pas musique. Oh, bon ya yebete ke musique ça mabe tanga kota ko yebete. Kapi na ndoki na musique. Papa. Siko. Tant aux autorisés moi sinon ake musique. Est-ce que il ba conseil ma BP kozala? Soki lelo moi sinon oyoki ke Amélie Masanga trop basali ma bé osala. Bonga mono pa Amélie Masanga na za ta ya Amélie Masanga ngani na kati. Ngamo na za wana ti. Parce que papa wana libala ni na bino mi balé bozo vivre. Moi c'est excusez madame, tant ya ki na ndaka libala yebete ke musique za mabe. Yeba parents na ba edika ki ete ke musique na ndaka libala za mabe. Parce que yo tika sala ngo. Na ko tika sala ngo parce nga pe na za pa musique. Oh papa. C'est papa na ngai. Donc yo pe nous za pa musique, c'est moi ça qui musique, yo pour que musique. Oh makasi kutu ya makasi. Papa où est-ce qu'il bala ni? Libala musique. Oh, ce que par exemple yo moi si au bala moi si a commis ko vivre, a commis ko tamona ba camarade ba bala te yo c'est pas. Te ba camarade mususu ba bala te bazara bien. Ya mususu pe bazara mabe. Otama ba camarade ba bala ya mabe. Otama ya malamu. Ngape to na uzope ba camarade na ngape ya mabe na malamu. Esa ka ndenge moka na yo. Ce que yo papa au tie. Yango na ka rythme RDC. Oh, siko wale papa na ngai. Siko yo lelo moi si na yo aote mwana ba camarade oyo mitu esala raté le ba bimi baki akio balingise mobali moko pona yo conseil no pesa te sala ko tu conseil no pesa te tanga so nga porte za ofunga mati akena ye ngape no luka mosi nga msusa muziki to continuer su muziki na yo ndo za yo separa ba muziki muziki pesa ka venir to kasi muziki za mabe na moi so na muziki za déjà bien na moi ko so na azo samele belebela azo sala muziki te azo sama kama mabe na moi so yebi ki azo sala muziki azane ka normal o pona yenani c'est mieux qu'on pona nga sa muziki pona déjà comportement na boy ni moi ça hypocrite na kata ndako so na voyager amisi manzaka so na zongi mwana ndako non merci papa pona yo conseil ni opesa ba fille o basala ba femme mariée o basala la musique te pona yo nzimi na o conseil ni opesa ba femme mariée basala la musique te et puis ba oyo batambola ba camarade o baza ba célibataire te conseil pona ba te moi si malamu o abali atambola kana ba marié face à kana ba camarade ba marié le passé reste le passé tant on continue déjà na kata ndako libala faut zo ba camarade o ba bala moi si on ba camarade ba bala ba opesa ba conseil bien. Mais ceux qui sont mes camarades, au babala té dans désordre dans la katanda kunaye. Quand c'est pas ma fille. Ba fille musique, biso na biso ba papa musique, ba maman musique. Donc biso to sara ndé to zanan boy. Pour le moment na la conseil to pesa ma musique, po tombo la musique mata. Tata caméra pardon. Ma musique nini? Mata musique mata ba maman. Po tombo la musique mata. Mata pela opela ba mo sobo, na pela musique mo sobo. Donc et matapenda. Merci beaucoup papa, moi ma dédicace numéro de téléphone ça moi super bien. Ah. Na pesika na ser makwala mbote, na pesi grâce à Mushota mbote, na pesi la vie pas na mbote, na pesi Gina Longomo mbote, na pesi Malili Longomo mbote, donc tout le monde na poto, na pesi Faima Kombo mbote. Numéro de téléphone 084 42 96 785. Mandela 084 42 96 785. Merci beaucoup. Merci beaucoup bino botolanda papa na anda le baba musique otombola na bino ya beza mabete ye pona ebe na mwasi musique yebe pa musique par où ça to compter toujours na sujet na biso. Toujours continuer toujours na sujet na biso kande to lobiki ba femme mariée est-ce que ba ko tambo na ba fille ba balate nazana mutu mo ngada na yebi ta nga moina na président mo ko kota à se présenter parce que nga déjà na yebi. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Et c'est ba no da monde entier Niclette Botamba moi na mongolo keto pete. Niclette yebisa biso. Est-ce que moi c'est le bala à quoi autant na ba fille au ba balate et puis à quoi cause na ba musique ça m'a bête tout mal. Bon, kotambola c'est trop dur, mais cause la tombe ça ba fille au ba balate ma beza. Oh. Oh, Niclette ndeni au moins te ki ba fille ba balate. Moi c'est balate mbona bango. Au moins te conseil ba pesa bon. Ah, atako conseil ta fo balade bozala na bango. Siko balo ko boxa ba ninga bozala te. Pourtant tanga likambo za kana posa na bango. Parce que Niclette so bali au faut tambo kana ba fi oyo zaki na bango ba camarade zaki na moya lo yengi ana ba ko sana bango so le bali. Bon,
na otambo wana bango te mais na obwakisa bango te moto ando kutana parce que baza bandeko na ngai déjà tosala famille donc eza te so na bali nde bango siko na bwaki bango na bi na kolobisa liso bango te po na bali non parce que so na tango likam na ozalaka na posa na bango ba musique bon ça là bon mama musique wana dépendre na John na ngai so seigneur na ngai bisala musique na obeta musique so be osala te na osala na ngai te parce que Niclette ozo lobaki ozo autoriser ozo accepter ba fille oyo babala baba notamment na ba camarades o babala te au mona te que un jour ba fille wana ba ko botoler pe mobali na ye bon au moins neti mambali bala et donc likamba muto mutu déjà zo engagement c'est que moni ki akoki donc quand on a ba camarades yango te sala ke tom susu o dérailler tu vois non donc eza conscience na yo moko eza conscience non pour tout temps déjà zo engagement obi de kende la zabona comme déjà femme mariée au fone ba ko tambola lisoni na ko beta malgré na vandi na milieu o abatu babala te lisoni na ko beta po ndeza bongo jamais na ko boxa po baza bandeko na ngai baza bandeko na ngai jamais na ko boxa mo lokana bali boya ka lisute donc non Niclette balobi te ke boya ka lisute mais il faut éviter est-ce que ba film susu ayebi ke moninga na bala abiyema ne akoya na ndako moninga na au fond mo rabiyema ya mabe siko yo Niclette obali omula ba camarade ni obali no azana mais bazo ya même pas coup basa lo sinke bazo ya ka bon en plus bazo la ta mabe yo trouver un normal au moins te kiza mabe faut éviter ba yo omula te faut éviter ba camarade oyo babali no oyo bazaki ba célibataire obandota mona bango mais yo accepter bon leso ba botoli mobali bon bedi tu mataka ngane na za loketo pete bon na ebite do ebanono ndeni wana na ndaku na nga Niclette botamba mwana mongo loketo peta bali oyo lati chipa mukuse ba camarade msunte sala te za mutu sala te nini oh tika mwana osani okili comment ki bientôt osani na beta kasi yo mo ndimi te na ndimi po na bêtise te quoi na ndimi po to yebanaki tozaki dans na relation modo jamais ko okata na ponga na bali mais oh we na ba loyenge moyo linga seigneur nanga esimba te esimba te Niclette est-ce que tango balobake moi ça bali changer le numéro de téléphone changer même au changer mon milieu bando fanda beaucoup mo futa mbano quelque part au changer entourage est-ce que mona ki bazana raison parce que est-ce que tango balaki oyeba camarade wana est-ce ba sepela ki tango yozo pesa na bango mbote tango zo benga mwana ba ko sala pe ba ko tele pe poison okufa ko boma yo au moins te que faut éviter ba camarade na pona yo bon pona ngai pona ko éviter ba camarade en tout cas na ko éviter na ngate parce que Niclette yo ndima no ka te na ko éviter te ba ndeko na ngai Pourquoi nzamba pambola bika tolobik teke tolobik opesa na kaba moto ba yaka ni na ndaku ndete bango ya ba yete poani o meba o ya bedi o ba ya na bango posi ndeza bonso dera eta nga Niclette botamba mona mongo lo iborelo muke no beto fort mais ndezana so donc ba bandela ba na pire esprit ngani na zabo non mutu jamais ko sinzolanga omoni tellement na sola bien na loba bien yo mo rande za bongo ba rakete nde no ya ndaka Niclette botamba loketo pete donc fona za déjà bien quoi de faut là ta bien. Merci beaucoup Niclette ya lobi ya ko sala ngo ye pona ya ko sala ngo mon conseil pona ba fille oyo pona ba femme mariée oyo ki batambola kana ba fille o ba balate puis basala ka makama musique mon conseil pona bango. Bon, conseil on peut ça basa mabala oyo déjà babala mais batambola na ba femme célibataire donc ezala ngo mabete mais yo moko oza maîtresse ya nzoto na oyebi oyebi donc nzamba sali atindelo mobali o alongolo tombe suna célibat alacho lelo alliance na mosapi donc okomi lelo na valeur na miso abatu donc to bande ko respecter mibali na biso to respecter ne mabala na biso donc ezate so zo tambo na tombe suna bato tombe so babala tende ko bebiso donc e uta na mutu yo moko ne conscience na moko il faut ça comme poko vanda pe na ndako bope au moins apeka muta dérailler moni donc ça on ka ba camarade donc boye ba ko tamba conscience na bino sala quoi na sens Niclette mama banga na numéro de téléphone ça moi super bien quoi mbote langa na opesa na Christophe Mafuta quoi doyen na kata France dans bambote belé place aux ali na bosanité papa na lettre A na France bambote dans ba bizu belé na ba fan na nganyo so balinganga la pesi bambote numéro na téléphone eza 089 20 52 596 wa numéro na donné là bino fort. Merci beaucoup Niclette en paru ça to côté tous ces gens merci. Merci beaucoup tous ceux qui toujours na sujet na biso to yeba par curiosité eza mabeto to mala moi cette bala atamba na ba camarade ba balate et puis asala ka ba musique nazana invité na nga pembeni ya ka déjà bonjour bonjour kombunani merveille moki yebisa biso
eza mabe to malamu mwasi libala ata mwana ba camarade ou ba balate et puis asa makama musique pona yo. Bon, pour nanga eza mabete. Pour avant ou bala tozaki déjà bami. Siko so baleske moi tout temps so ezate. Il faut tout temps le rapport qui ndeko déjà eza na kati. Mais merveille comme femme mariée, au kota mwana ba camarade ba balate na ndeni. Tandis que aux ananda kunoza makamba ko sala oza bofu bongisa bana no bongisa bloka mobile nao okokota mwana ba camarade ba bate conseil ba pesa. Bon, kotambola vraiment mingité. Même sous camarade na ko yo talanga na ndaku to sololi moi li solo pesa la moi bien OK otika mais kotambola vraiment ototambola nde tozaki liboso même sous esika kezate bon to beta moi to na barbe to ke moi boy ezali souté. Mais merveille oyebiki ba camarade musu ba beta bat mosinjo so ba beto mosinjo wa mobile nao. Bon, n'a pas bêta moi si ça passe. Oh nandi. Et ça vraiment passe. Oh nandi. Talarangai donc naza kitoko. Na mobile nanga tel donc tant abalinga c'est qu'elle linga déjà. Donc a koki ko dérailler a linga le sou moi. Oui biteke ba film soit zambali musuna kisi. Bon moi je suis chrétien to sambila ka donc na ko linga pe mobile o aza na mobali wa kobala ngai face à cas chrétien donc biso met tous ba chrétien donc pour oya na kisi na o mekadon et simbate merveille même l'église baté yango par exemple yo bandota mona ba camarade o mto esala raté ba camarade pa mto esala raté la teka molimo lelo bali l'église baté yango faut changer ba camarade wana pourquoi pas okoko inviter bango ba ya même pas na ndako no so beaucoup tembote yesko ozulinga ba ya na ndako no mo atekeza mabe te eza mabe te ya to ça comme merveille ozondi mango pourquoi na zo ndima po tout ça déjà famille au moins mutu muso so bali ko mbakisa baninga no to bike so ko bwa kisate to bike ai baya kanesu na ndako note mbote ça va mais ko tambwa na bango ata mukena ko tambwa na bango za mabeso mbani ka saboyi yo konzima kaka donc papa na rende so aboyi na kotika mais na kotika pe facilement te il faut na esprit oh merveille c'est que okuza moi si ya teti na kasa ndako na libala dans son mobile na boyi yo konzima kaka ko loba te na kotika facilement te donc yo za moi si mo bo repose ko imposer mobile na te il faut na expliquer ce qui a beau explication na ngata la yem taza papa wana na otika siko ba musique bo sala bon musique yango il faut tala musique ndino sala ya ba marié to ya ndeni musique yango isa ndeni okoko ba célibataire bon okoko tano musique ah merveilleux nyo so don di makaka okoko tano musique mais faut ya ba air ni au samsa na ndako merveille ezala que tous ala no bateau to solo vraiment ndenge ba mikolo yaya obali moi c'est le bala jamais ko sa ba musique parce que yo o ko accepter toujours ko sa musique oui ba tekeza mabe lelo olukili ba no na pasi o côté ba musique wana ezala mabe merveille yo pona yo autoriser toujours ko tra ba musique wana te musique eza mabe te eza mabe soki nazokende na osamsa te na ndako nazokipe su papa te mais musique ya mabe te na ba famille oyo bazada ba marié mais o ba ya ba célibataire ba côté ya yo nini te eza mabe te mabe te ya mabe te pona nga vraiment eza mabe te donc il faut na ebande ni non sa na ndako herboé na zonga na ndako merci beaucoup merveille alobi pona eza na mabe te yenda zana tabali kaka na ba camarade né donc jamais bois qui ça ba camarade né donc si na suka na ba camarade merveille moi ma banga na numéro téléphone ça moi super bien bon na pesi mbote premièrement papa na ngai colonel Bengolo na pesi ba mbote mingi sikazali et na pesi mbote pa na yo mo beti batara mon chéri merci bon numéro téléphone na ngai zali 081 66 20 668 bandila 081 66 20 668. Merci beaucoup ma chérie. Par où ça ou ton côté tous na sitine episode merci. Ya moi si pembe ndi mutakomeka koyebisa biso eza mabeto malamu. Bonjour maman. Bonjour. Kombolani. Nadine. Nadine, okoko meka koyebisa biso est-ce que eza mabe moi seul bala abanda kotambo na ba camarade ou ba balate et puis abanda kotambo abanda ko sala ba musique eza mabeto malamu. Bon moi je trouve que eza un gros problème te mais akoki tout na vie ya mobali nae. Mobali nende mutakoki opesa nzela. Ce que so mobala boyi. Et so mobala boyo tiki. Est-ce que basi musu bazaka ba teti ton mobala boyi abika non nga fena sala ngo so ce que yé moi ça zo système moi ça mobala zo boya mais moi ça imposer mobile pour na basi wana.
koloba na bango nini nakoki oloba ke akoki olanda conseil o mobali na kopesa ye en tout cas azala dur te kaka il faut azala non c'est pas bien siko par exemple quand c'est na bali akomotambola ba camarade au même pas babala bakomopesa ba conseil ya mabe bakomotambola yo koloba na conseil anonyme nga na opekisa ya tika en tout cas wana vraiment tika wana ya nzela malamu te pesa ba mama oyo batambola kana ba camarade ba femme mariée ou batambola ba camarade babala te et puis basala ka ba musique moi conseil pour na bango bon nakoki oloba en tout cas babiloko wana ezala moi malamu vraiment te ba groupe wana écrit ba problème oya lobaki oya okutana baninga bokom na ekiri moi makanisi ya mabe kota obala non na bala te lelo bali oko inviter ba camarade zaki na bango non na ko éviter bango te mais dans un mois ba réserve quoi dans un mois ba réserve moi ndenge tozaki komona na ezali soute moi limite ezandambu ponga na ndenge mona bango te na komi déjà moi ça libala maman nanga est-ce que ça moi mabanga mon numéro de téléphone ça moi bien bon on appelle ici ba camarade nanga nyonso ya ISP Mbote Ladine Pongo en Mandikani, en Flora Bate, jumelle Nangai, bango nyonso na pesi bango Mbote. Numéro de téléphone 081 87 920 11. Merci beaucoup. Na sependo au kotina na sepe parce que au pesinga vraiment chance ya sur la sunayo au pesa moi to ina ba fille oyo na ba femme mariée au basala kango ba mekutika. Par où ça au to côté toujours na sujet merci. Bien, chers amis internautes, j'espère que vous tout kolanda beaucoup l'émission na biso muto a conquis question naé muto azu idée naé et en plus muto azu mayele naé o ba lobby na koko kité ça que na remixé ba oyanga na ba ina ko remixé président nga Vincent Chuluzi babi mobali azo pese lengi papa yo rumela kandi na lobati bato ba kufa mais yo rumela ça suivi en tout cas na pese ba gros bisous na bosanité babi honorable ya ba joueur nyonso donc yep na confirmé que honorable ya ba joueur nyonso René Makondele mobali ya Henriette Kajinga la grande H en tout cas ba mbote belé place aux alliés na bosanité caméraman assuré babi muto sa musani na surier a filmer na surier a pese le nya musala na ye a respecter musala na ye paru sa babi ye azaka makamno sa c'est ça galinga pe na kisurier nyonso na bosente ba oyanga nikati botanga mwana mongo loketo pété faut sentir moi si na bosente merveille manque en tout cas moi ça pembe moi ça zo pese le moi ça c'est quoi Angelou et na bosente Sylvie Sanda la fille à longue jambe. Na pese ba gros bisous. Na bosanité. Viens dans la jolie qui a la boutique. En tout cas parce que na pese ba gros bisous. Na bosanité ba oyanga, ba ndeko nanga, ba bébé nanga. Na bosanité na pesa. Bénite ça. Moi ça sur la milk. Na pese ba gros bisous. Na bosanité Shekina et ça l'oriche royal. Moi ça c'est car la façon à la façon na bosanité gila botalata lelo na bosanité vient ngai na bosanité daniko ba forme bête noire yimta kanga masolo nyonso pourquoi pas na pesa susu ma maman chérie mon chéri Hortense Bilonda bat nyonso baningaka bedi tumba kana lo baka pona remarque so moni na la salle moi il est moko bo benga bo pesinga rema parce que rema ki kolisa musala na zala wana toujours pona niko sepe sabino en tout cas to monani à la prochaine émission bye